député national à salaka o babengaka loi. Voilà. Vous comprenez? Bango basala ko babengaka ba loi. Yango ne bimaka pona nation mobimba. Député provincial à salaka o babengaka ba edi. Escalator. Rôle na biso toali na 23 rôle o toali na ngo photo salle neti ba gestion ya ba parking na kati ya Kasavubu et ali na maboko na biso ba conseillers municipaux. Escalator. Il faut une sensibilisation to lakisa batu conseiller communal azali nani rôle na ezali nini ezalaka ba période ba époque belge. Escalator. Le ministre de l'Intérieur a dit ko bimisa télégramme moko aw. Télégramme wana ya bimisi et sengi ba gouverneur nyonso ya nani ya nini ya RDC batosi yango ya 26 provinces mais il y en a seulement 2 gouverneurs batosi yango ya Luala ba madame Fifi Masuka que je félicite et puis ndeko na biso dilo na Congo central. Escalator. Tala siko makambo ele kana kati ya ba commune oyo tala modèle bazo gérer les ba commune oyo gambela biso nyonso depuis na mwana mukie na caméraman na yo que je connais biso nyonso tant to abana mike na kasa Kasavubu to yebi ke gambela ezalaka commune ya Kasavubu marché communal mais lelo nazo apprendre yo papa to bande ko mona na musika tango to zaba élu tant to ana kati ba recette nyonso presque 80% ya gambela et que na ville. Escalator. Il y a les individus bato ba sakana mbongo ya gambela même ville amona mbongo na ya malamu te. Alors, ceux qui ont vu par exemple les recettes ya gambela, ils ont outa kuna, ils ont recoté na kati ya commune oyo. Papa, en tout cas, tous en a facilité. Je peux vous donner un exemple. Escalator. Na koti e pa mais c'est fini ma sombona tout naie. Mbula o yazwa rétrocession en tout cas, et ça mois passe. Loba, fona za la réaliste, ndenge biso toye, to lani na ba média. $10,000 moko wuti ko za intervenir, et pas ya nani, et pas ya Bumba, et pas ya gouverneur Bumba. Mais na ye gouverneur que je salue en passant, ou te ko yamba biso récemment, na zo yebisa papa gouverneur ayebake commune na commune ezana étendue na yango. Escalator. Oyebi lisolo ya RTNCD JP Diamantino mabanga ya talo Chine Eruya T ezala stratégie Clinique des arts et des médias congolais. Boss Yakin Kiesi, Cap Music. Richard Bukau, Joe Mubiala, l'homme en costume sur mesure. Kalamingite Makambo, André Ngaetalo. Bedi Eya Ngaetalo. Balandi na biso nyonso baye balandaka biso de partout. Topesi bino merci, bo continuer toujours kolanda émission na bino tolobela mboka na chaîne na biso na bino Escalator TV. S'abonner massivement parce qu'il y a des choses qui vont se passer. Hein? Ceux qui ont s'abonné ont raté plusieurs choses. Vraiment toujours pesa merci na les concepteurs, le patron de ces chaînes. Papa Doudou Kunku, Oyazali concepteur. Derrière la caméra, nous avons Papa Savante Elison Madja. Topesipe mbote na ba imboko baza de partout dans le monde au balandara biso au bazo continuer toujours ko pesa biso confiance na musalo tozo sala. Merci beaucoup. Mokolo lelo to sala bino surprise bobanda ko loba to loba non. To sala bino surprise. Lelo toza na commune ya Kasavubu. Hein? Commune ya Kasavubu.
je crois bana nyonso bandeko ba papa ba mama Kasavubu o bazali banda ya mokili o baza de partout biso yo na kati ya mabele ya Kasavubu tozo yambela bino ba autorité ya mboka na biso o tozo pesa mbote na bino papa Augustin Kalombo. Merci ndeko Mupanzi Sango. Bonne santé. Santé za malamu. En tout cas. Tout ça moi mukena moi grippe moi koskosia muke zelme. Tout déjà malamu. Amen. Et na Mupanzi tozali na papa na biso Guilain Makesu mbote lisusu. Ah, mbote papa. Messieurs les journalistes, voilà. Vraiment, soyez les bienvenus dans Ndengboye Otalabiso. En tout cas, merci à Mingi. Tolingi toyeba o bino bozali. Ba monika to wana kati ya commune. Tamso babino bazo sambisa o bazo balisa o ba osala nini. Tolingi toyeba o bino bozali, ba imboka pe bazolanda de partout autour la caméra vous expliquer bango oyo yo zali na papa. OK, je m'appelle Monsieur Maké Sanzamba Guilain. Je suis conseiller communal de la commune ya Kasavubu, élu dans l'élection 2023 au Eutikoleka. Donc c'est ça l'on a koloba d'une manière brève na présentation nanga yango. En tout cas, bon, félicitations nanga d'abord parce que aux éli. Voilà, papa peut à se présenter qui me nainayeba yo ozapenani na kati ya commune pour que ba imboka pe ba luka ba yeba. Merci ndeko journaliste. Nayeba benga na kombo ya Chibangu Kalombo Augustin. Oui. Nzali moko ya ba conseil municipal ya commune ya Kasavubu. Voilà. Donc ba peuple Kasavar ba pesa biso confiance na élection au ya décembre 2023. Ba pesa biso confiance pour te représenter bango comme ba conseil municipal. Donc naza moko ta ba conseil municipal ya commune ya Kasavubu. Yangwan tozali kati na siko ya commune ya Kasavubu. Voilà, je crois bozolanda biso na musika papa Guilain na papa Augustin baza ba conseiller municipal et le lot tolinto yeba rôle ya un conseiller municipal na kati ya commune sokazanani et sans plus tarder tozo bande pa ya papa na biso Guilain. Oui, ça fait à peu près, d'après les informations au Tozanango, 42 ans. Qui est bah, élection municipale et Salamaka. Bon, nous sommes de Toza déjà bah, politiciens. Tant que l'élection est lingé, totali ba anglais, totali ba makamunenge zali, tolobite. Il faut que bandana nous à niveau yassé. Quand on parle de la municipalité, donc municipalité zali et pas na biso na ba titre circonscription ou wana ya biso zala ki ya Kasavubu. Donc un conseiller communal sécu. Ndenge to mona ka ba député national. OK. Donc député national azali wana pona nation Mobimba. Député provincial azali abimaka na ba nini oyo ba commune nde to mona kata mususu ba bimi 2 na commune moko soki eza munene o ba bimi 3 soki eza munene ezo dépendre par na champ oyo commune wana ezali mais biso ba conseillers municipaux donc tozali donc tozo représenter ndeti ya biso ya Kasavubu tozo représenter Kasavubu to lokola ba député ya Kasavubu, ba député ya commune. Donc l'issue ya commune. Donc l'issue ya commune. Voilà. Donc na kati wana tozana ba rôle na biso ebele auto jouer. Donc awa donc na kati ya commune na biso tozali organe ya liboso. OK. Oyo donc tozali donc des organes quoi. Donc biso na exécutif. OK. Bon. Na niveau ya nani député national a salaka o ba bengaka loi. Voilà. Vous comprenez? Bango ba salaka o ba bengaka ba loi. Yango nde bimaka pona nation Mobimba. Député provincial asalaka o ba bengaka ba edi. Biso sko to salaka o to bengaka ba décision.
donc conseiller municipal à salaka ba décision donc ba gestion est belé donc biso to ali organe oh il y a contrôle rôle parmi ba rôle principal il y a nini il y a conseiller municipal to ali organe il y a contrôle il y a exécutif. Donc nous travaillons ensemble, biso to créer décision, to créer décision. Décision biso to recréer, il y a un monde comme le roi Mibeko et kotambusa commune wana. Alors exécutif yende bourgmestre akoya pona ko kotia yango na mikanda yali yango skoyo e bimi sikoyo. Donc rôle na biso to ali na 23 rôle o to ali na ngo photo salle, neti ba gestion ya ba parking. Na kati ya Kasavubu et ali na maboko na biso ba conseillers municipaux donc ils a tellement ébélé bon c'est OK na chawana et kozala mwani to ala makambo ébélé ya koloba ouais ça plus important pour na ninyo yo commune na biso kende liboso. C'est ça. Mais évitez papa si vous avez quelque chose à ajouter par rapport il y a question par rapport à rôle na bino nakali shinde ko collègue Makesa alobi nyonso oyo esengeli koloba donc nakobakisa mwa eloko moke mpona koloba ke rôle ya conseil municipal nous sommes un organe délibérant ndenge parlement ezali na deux chambres nango chambre haute na chambre basse ya basénateur na ya badéputé bango bazali kokele mibeko oyo etali Congo mobimba donc badéputé provinciaux bango ba pona province bango ba kela mibeko ba bengi ba edi pona province mobimba isiko yo ba conseil communal zalo ko la ba député ya commune iso mibeko na biso benga décision ndenge ndeko oti ko limbula malamu donc décision na biso wana limite nango c'est limité kana commune ka Kasavubu donc ndenge to lingi commune kambama na auto zoka na population ya Kasavubu ya côté on kamata makanisa peuple à Kasavubu to transformer en ba décision to selango mibeko en seconde ko kamba engomba ya Kasavubu donc selon constituant bakeli mibeko balinga bamona ke mboke leki munene alors il faut peuple à l'approche ya ba dirigeant il faut que les dirigeants soient rapprochés des dirigés de la population. Il y a un autre qui a une élection qui a un conseil municipal pour l'histoire de la peuple. Le peuple a dit monsieur qu'on a pas le baquet. Pour que la télévision soit en broyo. Parce que tout ça, c'est un parlement qui est pénétré dans bango. Au biso to koyoka kolela peuple. Ils ont des beaux mémis. To memi yango et pas ya exécutif ya commune. Et pas bourgmestre na gouvernement communal. Tout ça que le peuple a zolé la zo sengelo ko boy. Alors tout ça dans le rôle mobeko pour pêcher beaucoup mais ça makasi appliquer yango et que c'est opposable à tout le monde. Voilà un peu le rôle na biso. Dans le père tout ça na plus de 23 attributions. Oh ils ont ko ba prérogative na biso. Oh makambo esengeli tout légiférer. Diko na yango pona commune etambola malamu. Voilà Baimboka je crois Bozolanda. Papa vraiment bazo répondre très bien. Lulenge Makambongo ezali kokendela. Tozonge pa ya Papa Guilain. Est-ce que Papa Guilain mandat est limité? Mandat eza na moi dire mon ko boye to ndengeni. Oui, toko landi ba élection o uti ko leka. Conseiller communal kasi likambuto commune on a ba problème qu'on en profite. Qu'on en profite, nani chaîne Nabiso, nini Escalator TV, on en profite parce que le monde entier nous suit. C'est ça. Hein, le monde entier est là pour nous regarder. Nous sommes des conseillers communaux de la commune de Kasavubu. On en profite pour en parler. Ce qu'on l'a dit, madame ou papa, élection où tu veux élection il est qui? Yo na assir mais ces journalistes aux civils parce que militaires des motos à voter raté mais aux civils aucun d'ailleurs qu'on vote. Le même jour nous avons un mandat il y a 5 ans. Ndenge président de la République aza. Ndenge nanyoyo député national aza, ndenge provincial aza, ndenge biso tozali. Tozana mandat et bandi mukolo moko ezo sila mukolo moko. Ndenge biso il y avait 42 ans. Ezala quitté. Yango moni, il faut beaucoup des émissions, il faut une sensibilisation. Tout l'axabatu conseiller communal azali nani, rôle na ezali nini. Ezala ka ba période ba époque belge. Soko koti a na Kasavubu, oya ko mona ke
biso to ana moi grâce to kuti 3 bureaux na biso o ba belge ba bana ko salela. On comprend. Mais pour la zone na siko yo zalaki mandat na biso ezali ya nini ya 5 ans. Osiko loko la biso. Yango tozo profiter peut-être yeb sapé gouvernement. Ça vraiment on en profite. Ozoyoka partout ba conseiller communaux, ba sali marche koto, ba kei koto, ba sali koto. Tangu ba bandai ko sala eloko ba conseiller communal. Il a fallu le temps à salo ba bengaka la planification. Il y a des budgets annexes à Koraï ko kamata ba conseiller communal ba zui ba insérer bango wana. Tangu kaka ba élu ba zo bima directement ba zana ba salaire na bango. Papa, les gens nous voient, ils vont dire, papa, tu sali moussala, il y a ma sécurité. C'est ça. Tu sali moussala, ceux qui m'ont dit, questionnaire, ou anégoya, n'a goye bisayo, ceux qui pour le bien profiter, n'a profité quand balamoko, parce que tant que y a député national, député provincial, basala qui oh babenga qui comment on appelle, tu sali RI, règlement intérieur, papa, qui nous a pris à peu près 2 mois et demi. Pour tout ça là, quand il s'agit de conseil, biso to sungi génération oyegoya. Oui. Nous on commençait les plénières peut-être à 16h30, à 16h à peu près, pour terminer, voire même ici il y a la coupure de l'électricité. On le faisait même avec nos torches de téléphone. Wow. Nde to sali ba RI wana, to se référa ki mingi na ba nini ba loi ya APK, ya assemblée provinciale na biso. To lekina na RI et loko ezaki ya makasi. Tosilisi yango to sali mibeko règlement intérieur oyo kotambusaka commune oyo mbula na mbula donc bato nyonso ba conseiller commune oyo bakoyaka kuna tango bakokota na mandat na bango bakuta RI na biso DGC vanda soki bakolinga basali amendement oyo tobengaka bamei komodifie mwa biloko mike me bakokuta tosi tosalela bango mais un élu provincial soki oke kuna na nini na assemblée provinciale okokuta déjà mibeko déjà se vanda et si basalela ye petite modification, mais nous on a commencé ça à 0. Et puis totini yango na cour d'appel na cour d'appel ba valider yango. Après wana to ko sala ba bengaka validation ya mandat. On comprend. D'ailleurs on avait commencé par l'installation. Nous avons notre président, il y a bureau provisoire. Nous avons notre président, il y a bureau d'âge. Yende mutazala qui na place wana. Vous comprenez? To bana na bureau d'âge, to na bureau d'âge. Azui bâton, o ba pesa qui est pas ya cadre ya commune, les CB ya commune mutapesa qui officiellement, c'est ça la loi. To bana na nini na bureau d'âge, après bureau d'âge to yé na RI, RI tango si to sali validation ya mandat papa. Donc tozo ke ndenge moko na assemblée provinciale, na assemblée nationale. Dès lors, il y a un peu de salaki. To sali validation et mandat. Après, tu as la élection. Il y a bureau définitif. Et aujourd'hui, la personne qui nous conduisait auparavant, M. Guy Engia, que je salue en passant, avec toutes les compétences que notre doyen, Oyazalango, alors, Kakaye wana to reconduit est toujours comme président du conseil Nabiso, Awa Nakasavu. En tout cas, entre-temps, tout ça là déjà, nous avons notre bureau. Toutes les doléances, il y a Batuya Kassavoub et Yakawa. Et nous les travaillons. Sauf que papa, on en profite. Moutasala Kamoussa, pour Azala Zobate, il y a un l'État, gouvernement. À gauche, à droite, dernièrement, j'en profite. Et là, moi, il y a un télégramme. Il y a le 7 septembre, il y a Nini, secteur Nabiso, la personne qui nous gère. C'est le Nanyoyo, le ministre de l'Intérieur. Il y a un télégramme. Télégramme, il y a Bimisi. Et sengi ba gouverneur nyonso ya nani ya nini ya RDC batosi yango ya 26 provinces mais il y en a seulement 2 gouverneurs batosi yango ya Luala ba madame Fifi Masuka que je félicite et puis ndeko na biso dilo na Congo central ils ont payé les conseillers et puis personne apparent donc bato basala kana bango pesa bango quelque chose mais nous subissons toujours ba makambo to uti kozala dernièrement et pas ya gouverneur. On en profite, papa. Nous travaillons. Alors, pour ne pas s'habiller sous ma casse, tous senga pe tous profiter awa. Tous profiter tous senga ba élection, il y a ba gouverneur. Il y a ba bourgmestre plutôt. Tous senga ba élection. Vous comprenez? C'est quelque chose de très important pour la biso. Pour tout travailler malamu par rapport à la loi. Donc c'est un peu ça.
vraiment bandeko bozolanda papa bazo senga kaka élection ya ba gouverneur ya ba bourgmestre plutôt c'est notre pays mboka na biso ezo senga organisation moko très professionnelle et ça va nous aider vraiment en passant nous toujours rappeler bato nyonso baza na Paris na kati ya Paris studio clinique des arts hein, et ça na salle de fête salle de répétition en plein Paris vraiment pour tout contact je crois le numéro est là appelez mutu nyonso za na posa répéter aux artistes aux lingo sala makambo etali musique ainsi de suite yaka na studio clinique des arts c'est pour bientôt là et puis vous allez aimer toujours koba papa Kalombo Augustin est-ce que au koyi ko expliquer biso ko yebisa biso mission est réservée pour Nabino mission nini est réservée pour Nabino conseiller municipal tant que voté albi ndenge na voté papa c'est qu'il y a une mission quelconque pour na biso peuple tant que papa Augustin place wana babi non tout papa Augustin place wana parce que papa Augustin sokazawana nous le peuple bana Kasavubu tozala quand même na moins 5 mois alors mission est réservée pour na bino zani za lokola merci mingi ndeko journaliste za lokola toti ko yebisa yo awake biso en tant que conseil municipal tozali organe délibérant oui donc tozali bakeli mibeko donc mboko nyonso etambusamaka na mibeko donc biso tozali wana mpona kokamata makanisi oyo ya population ya Kasavubu kobongola yango mibeko oyo babengi badécision badécision nde tokamati yango topesi yango na exécutif oyo ezali bourgmestre na gouvernement na ye tobiki etala makanisi ya peuple ya Kasavubu balingi osalela bango boye décision na biso wana nde epesi bourgmestre makasi ya kolobake lobi lobi bakotunanga te mpona nini osalaki boye parce que décision ya représentant la population à Kasavubu bazali batininga na sa eloko boye alors nous mettons entre les mains du bourgmestre et la loi et les moyens pour permettre à ça la population à Kasavubu pour le peuple s'y retrouver. Par exemple, tant qu'on voter budget il y a commune donc tout comme mécanisme où il y a population wana de tout bongolé yango tout chiffre yango pour un budget pour nous lobake peuple lokola lingi loko boye ko sena misolo et utaka na commune et ko sena misolo boye alors auto misolo ko mibeko wana et ko pesa bukumesa makoki ya ko kamata misolo wana soke monani soka aloki misolo wana pesa ke ye akosala misala wana depuis le bien tabatuni ke osala ke boye ndenge nini alors que mibeko nde pesa nganzela na sala boye pour la population donc je chiffre sur base ya ba décision biso to kamata c'est ça voilà un peu pour y avoir mission na biso mission na biso musu zali ya ko contrôler on demande des comptes à celui à qui on a donné des comptes donc on te repêche beaucoup mais ça va compte qui est là au sala boye pour le peuple la kaso au sala boye le bele to kotuna ye ke to senga yo sala boye so salaki to senga yo sala boye so salaki peuple la senga yo sala le boye so salaki to peut ko contrôler est-ce que c'est malamu to betele maboko est-ce que c'est mabe to mendie mwa mukena litoi kolanisa bana mibeko ndenge sengeli koloke esika boye bongisa esika lo sala boye to esika boye c'est malamu te biso to moni boye alors ndenge to zali wa mission na biso yango wana donc to zali kola ba sentinelle ya commune donc to zali ko veiller donc notre mission principale c'est le bien-être de la population de Kasavubu. Donc tout ce qui concerne le bien-être de la population de Kasavubu, c'est ça notre mission principale. Donc bolamo ya bana Kasavubu nde mission na biso. Onyo se kozala pona bolamo ya peuple à Kasavubu. Peuple congolais fa na commune à Kasavubu, des missions à biso yango wana. Vraiment. Donc toloka bolamo ya population. Mission na biso yango wana. Vraiment, je crois Bozoyoka
bango bazaka na besoin ya bolamu ya peuple ya Kasavubu. Je crois bana Kasavubu bozolanda biso de partout. Tango so kanisa keza na bateau balingaka bino te. Mais il y a des gens qui sont là oyo ba obunda pour Kasavubu ezala selon ndenge yo peuple olingi ezala. Tozonge pa ya papa na biso gile. Motuna na ngeza ba stratégie ni no bino botier en place pour que bo réussir mandat na bino. Stratégie oyo bino botier en place pour le bino loko to koti tam suspect ba cause biso en deuxième mandat tam suspect mais photo kende bo photo sala pour que tout réussir mandat na biso. Quelles sont les stratégies mises en place? Ouais, merci beaucoup messieurs les journalistes pour la question. Parmi les stratégies, stratégie nabiso numéro 1 ezakaka stratégie à développement ya commune nabiso. Alors pour nabiso commune nabiso ezala développer. Biso to bima na ba cadre té ya mibeko. OK. To vendre ka na mibeko. Donc na zongi ka pa ya mission oyo tuna kiwana. Et ça parmi ba stratégie nabiso. Biso ba bureau nabiso ezawa na commune na Kasavubu. Nous avons notre protocole. Tozo profiter pe to yebisa bat nyoso ya Kasavubu. Toutes vos doléances to yebi ezana primordial les alliés insécurité et puis les alliés na salubrité. C'est ça. Yangonde parmi banini oyo ba stratégie na biso biloko wana mi balé il faut to éliminer yango na kati ya commune ya Kasavubu. Venez avec vos doléances. Mais si quoi biloko wana ekendara na nini ekendara de pair avec des moyens. Ndenge kulutu nanga mon collègue conseiller communal Augustin Chibango Lobi. Donc na kati ya mission na biso pende tikoto na session budgétaire. Il faut to linga to yeba ba taxe nini auto ko créer ba nini ba infraction nini o ba biloko mususu ba contrôle ya kala. Moi en passant, moi je suis natif. Né et grandi à Kasavubu. Donc ils allaient ma commune native nanga. Donc pas si on a ça nango ya commune on a yebité ce qui makila wana etambula pas on etambula na nzoto abatu nyonso. Donc quand je passe ce qui na municipal il y a des eaux stagnantes. Ce qui na moni il y a la salubrité. Quand j'apprends que yo balabala ya busu melona ya bana matonge kuna babundaki kuluna ça nous fait très mal. Ba vota ki biso po na biloko o wana. Nous avons beaucoup de doléances par rapport à la mission na biso ezalini to maximiser ba recette awa. Parce que développement et yaka na mbongo wana biso to zonge pa mususuté. Je peux vous donner un exemple par rapport à mission na biso auto. Parmi la mission principale, le président de la Kolobango dernièrement, a interview au Salaki, jour il y a rentrée parlementaire Nabiso. Le président venait de le dire. Alors, président Lobakini, Tozali na marché par exemple Gambela. Talasko makamboye le kanakata ba commune oyo. Tala modèle bazo gérer les ba commune oyo. Gambela biso nyonso depuis na mwana mukié. Na caméraman na yo que je connais. Biso nyonso tanto abana mike na kasa Kasavubu to yebi ke Gambela ezalaka commune ya Kasavubu marché communal. Mais lelo nazo apprendre yo papa to bande ko mona na musika tango to zaba élu tanto ana kati ba recette nyonso presque 80% ya Gambela et que na ville. C'est quoi développement ya Gambia Kasavubu eko ya colonie. Et parmi nos missions et puis j'avertis le monde bientôt là ça va chauffer aux médias. Là vraiment en tout cas je ne mets pas ma bouche na bombi yango non je le dis bientôt là ça va chauffer. Notre président a déjà donné les intercelles. Bientôt là ça va chauffer. Comment? Nous avons les décrets belge créé marché Gambela. Nous allons les confronter avec l'arrêté qui n'a pas obéi les processus que l'ancien gouverneur Kimbuta avait laissé. Il y a les individus qui sont à Gambela. Même ville à mon arambon wana ya malamuté. Alors ceux qui ont eu par exemple les recettes ya Gambela ezo uta kuna ezo rekota na kati ya commune oyo papa en tout cas tous en a facilité. Je peux vous donner un exemple. Ça nous fait très mal hein? Si vous êtes sur Victoire Éthiopie. Au moins les sikawana. Faut te bagaper. Nani oya sengela mi pona obongisa nzela oyo. Il y a des routes nationales, il y a des routes provinciales, nyonso wana. Mais la population est makambo na te messieurs les journalistes. Population telle la réalité. Na top Congo to on a les débats parce que critiquer beaucoup mais ça à travers et loko mais tant monsieur ont la compétence na été mais pour biso to bo mamoto loko les gens na kati ni na biso pour to tiens les fils que mabanga to aplanir ici kana.
ça demande des moyens. Mais si on avait par exemple les recettes de Gambela venaient ici dans notre commune, tu as une maximisation de la recette, il y a l'écolo, tu as intervenir dans la makambo ebele. Vous voyez par exemple un exemple que je donne. Donc parmi nos missions, Ezaline, maximiser les recettes au niveau de cette commune. Et après, la recette, il y a un créer ce qu'on a développement d'une manière interne dans la Katia Kassavou. Papa, dans ce bisayo, ceux qui te le disent, tu la makambu. Tant que biso to la bana mikie. Tu yeba ike bataba commune bana ko yako contre la mapango na biso batali toilette, batali nini. Et bientôt là, nous lançons la population yeba ke ba conseiller communal de Rozong sa makambu. Bientôt là, nous lançons que ba yeba ke apparemment, mon collègue a encore cette donnée là. Que Kassavou à peu près 522 parcelles. N'a pas démontré là, automatiquement. Et bientôt là, tout ça, vous voyez, ça va numérique, numéro. On se comprend. Nous sommes en train de concevoir Yango et compte ça moi et là on a commune pour intervenir. Donc vous voyez par exemple intervention, rôle et conseiller communaux, amener quelque chose de nouveau au niveau de la commune pour intervenir au sein de la commune. Papa Guiné, est-ce que hôtel de ville et renforcer la commune dans moi quelque chose? En tout cas, il y a une économie, une rétrocession. Et na salaire il y a bourgmestre et utakawana mais soki na côté pas mais c'est fini ma sombona tout naie mbula o yazwa rétrocession en tout cas et ça mois passé loba faut na la réaliste ndenge biso toye to landi na ba média $10,000 moko wuti ko za intervenir et pas nani et pas ya Bumba et pas ya gouverneur Bumba mais na ye gouverneur que je salue en passant ou te ko yamba biso récemment na zo yebisa papa gouverneur ayebake commune à commune ils ont étendu na yango commune à commune ils ont la réalité nango $10,000 na yebité tout ça na nini assainissement insécurité ou quoi on comprend mais quand même il a fait quand même un pas. Mais rétrocession wana to loba wana en tout cas na ba commune vraiment d'une manière logique et yakate donc les anines na repère ce exemple mon papa biso to ye wana ba to faut ba ba réalité nous avons par exemple ici les services d'habitat. Moutavanda na Kassavou, Afutela na Kassavou, Makamune c'est na Kassavou, garantie pesami na Kassavou. Mais il y a les chefs de service qui sont là, Bavandiwan. Mais Mbongo Nyoso il y a préavis, commune à Swakata infranté. Au sommet de la réalité, papa, au biso to Koutia, Mbongo il y a préavis. Il est là, bien accueilli, envoyé de la ville. On a donné un bureau, il est là, il encaisse de l'argent. Chaque jour, il y a des doléances des gens, les gens qui viennent, il y a des préavis qui sont payés, mais toutes ces sommes-là, mandataire Nabiso, à niveau de comptabilité Nabiso, la réalité, il faut récupérer la tâche Nabiso et belé parmi nos tâches. Parce que ça, la compétence Nabiso. Donc, tu as vu que le gouverneur a dit que ville est en mbongo, mais rétrocession, bah mécano nous koto ça yango. Et que ça est là comme alarme. Pour faire ça, beaucoup mais c'est le makasi pour y à intervenir. Bah imboka, bah papa bozomona, bazana makamba rolobe belé. Mais la télé, c'est le temps. Je crois, tu as équipé Gozobango à la loupe, bazana équipé na ba programme. Parce que tu peux na réunion mais tu me qu'à supplier pour que tout soit bah oh bien besoin on besoin parce que botuna ibin so ba motuna ndé yango tout ça libre fort pour que tu ya cause mais je crois toujours na lisusu pour que to le bela susu moi makam susu il y a belé moi je suis étonné mbongo ya Gambela moi je croyais que wenze commune na commune si on a une recette, il faut qu'il y ait une commune. Mais directement, tu as une information sur que bon réseau qui est dans l'hôtel de ville. Bon, là, nous saluons honorable Dédé Moupassa. Merci honorable Ndenge Olandarabiso. Maman Ono Lubaki de Paris. Merci Makambongo Yangoyo. Toujours saluer maman Micheline Chabani, na papa Chaba, Vechaba, le couple. Donc, tout peut se bien mbote makasi. Et nous disons encore bon retour au pays à Maître Kenny
bon retour au pays. Toujours pesa junior mu passe à Londres. Et puis bandeko nyonso bolanda biso leader majeur 13 et bezola merci ndenge zolanda biso. Ah papa Guilin to comme la suka. Na éviter liloba na yo ya suka. Makambo malamu eza wa mais pona lelo. Liloba non na suka eza nini et puis papa pesi liloba na ya suka pour que to clôturer na bi pona lelo parce que il y aura vraiment des émissions autres au banda ko sala. O ba imboka bazana besoin ko yeba ba makambo ebele na kati ya commune. Neti nga personnellement eza makambo sozo bimsa na yeba yango pété. Mais aujourd'hui quand même j'ai eu vraiment l'information. À vous papa. OK, merci beaucoup messieurs les journalistes. Lilobananga ya suka pour une émission ya lelo. To sengi ba kasavar bazana kimia. OK. Baso mona ka ba voter ba conseiller communaux. Ba salaka nini lelo to meyi ko sembola moi moke rôle na biso makambo tozo sala. To sengi na gouvernement na président de la République monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo ba conseiller ba leli mingi papa zona makambo na biso na maboko yo moko. Ba salaire na biso banda ko bima e ko sala eloko malamu e ko pesa biso su makasi po biso to ba emolima na biso e ko pesa biso makasi po biso to sala musala to intervenir papa mutako sayote le développement de la base le développement à la base ezali na niveau ya ba ETD. OK. Auto bengi ba nini oyo comment ni entité territoriale décentralisée. Okay. Développement des ans à niveau oyo papa koko sa libomate parce que yo na ba coin mususu batu ba komate mais nous allons intervenir. On comprend et pas ni développement zo wuta na koki nanga okende nanga mingi te ezana organe moko boye ba pesa kango ba valeur na mboko oyo mais organe wana j'étais mon langage pour ne pas les citer. Okay. Mais rôle na ye na conseiller communal à l'équipe na valeur. Okay. Conseiller communal à l'équipe na musala. Mais j'étais ya roloko bimisa nini komboa. On se comprend. Ils appellent soupçonneux bientôt. Parce que senga ke bobo mango ezana tina moko tipo musala na bango basela la bango quelque part mais développement ils ont outa na niveau ya base. Okay. Développement ils ont outa na niveau à base. Chef de l'État tale la biso likambu oyo ya ba conseiller communaux. Papa en tout cas toi na makambo belé ya koloba ba savoir boza na kimia ngana za natif oyo ya bino boza na kimia ba honorable na bino ba conseiller communaux bo votaki leloté lobité pendant tout notre mandat oyo nyonso to la kaki bino pendant la campagne ezo salama tokoye la makambo ya kuluna tokoyela makambo ya nini oyo insalubrité bazala na kimia tozana nyonso to ali na kaneva siko to lingite siko to kota nde na musala yelo kana koloba messieurs les journalistes ezala fin te ezala suite donc suite nango ezala ça eloko malam parce que toi on est belé à kolobela bana kasavu vraiment merci beaucoup papa Augustin. À vous la parole, moi quelque chose pour na baimbo kao bavuta ki epi ba Holanda. Merci de journaliste pour na malo pesi ngai. Eloko ya ona koloba na population ka sabubu. Biso tozali ba Tshisekedi. C'est-à-dire toute une école ya formation ya Etienne Tshisekedi. Notre mentor de res mémoire. Alors conseil municipal ya Kasavubu, c'est le conseil à 100%. IDPS. OK. Nous sommes majorité. Tout ça la seuil. Tout ça la seuil, on a tous allés représenter 100% du conseil municipal à Kasavubu. OK. Alors surtout toujours moi si mamuke na élection ya premier ministre na conférence nationale souveraine dans les années 1990 batuna ki Etienne Tshisekedi mutuna ki a obi premier ministre okobandela wapi pona ko changer mboka oyo azongi sa question azongi sa réponse moko ko kamisa ki bato abake c'est des changements de mentalité. OK. Problème mune tozana na mboka eza changement de mentalité yana ba batomayele mutomayele moko alobake les mauvaises habitudes créent des droits. Ndelo ko zoba mboka oyo tellement que ba mauvaises habitudes des temps moulai et comme ba droit okuta moto azozo matiti na zo boka na kanivo so be se poni no zo sala boy avec yonde ko bongisa moko oyo
biso tokoli awo na quartier biso nde bakolo quartier oyo ba mama na biso bokoli biso ba koko na biso bokoli biso biso to boka matiti kana kanivo yo lingola chez biso nini. Vous voyez que les mauvaises habitudes ont créé des droits, et 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 des droits. Aux autres, ça n'a pas ni à l'ébi. Est-ce que ça va là-bas à l'État, ça va là-bas na yo lingola yo lingola yo lingola yo lingola yo. Donc les mauvaises habitudes sont devenues des droits. Il y a un des autres mamboka oyo. Alors biso to bandana na sensibilisation, ko sensibiliser population na civisme. Ba yeba ko tosa l'État. Pour imposer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la commune de Kassabou. L'État Azali ne sont pas permis de faire n'importe quoi. Au moment où on a musique na balabala, attendez bakiti à gagner balabala. Ce qu'on a dit na Kassabou, toujours banzela s'y rebeller. Donc on a battu bazana babar na bango, attendez bakiti na kacha balabala munen. So mutriye tout batouana. Vous avez la faute à nani? Vous avez le chef de l'État, des fautes d'ailleurs. Donc il faut éduquer la population. Combien de bateaux va changer de mentalité. Comment respecter l'État. Parce que l'État, je ne suis pas permis de faire n'importe quoi. Si on transformer, on changer Kassavoubou, il y a un peu de développement Kassavoubou. Voilà ma stratégie autour de la sensibilisation, éduquer la population. Donc, tout le monde a fait la sensibilisation, éduquer. Après, l'État a composé Bitumbu pour la leçon quand on a fait moi et Tumbu. Il y a un mois où Mukesima. Batomato Mangongi. Bitumbu na bango l'État Azali. Bato sera l'État, banga l'État. Donc, moto. Douane dans la liberté, et zo suga et siga ya moninga et bandit. Donc nous devons respecter l'État et respecter aussi les autres. Apprendre à vivre ensemble en nous respectant les uns et les autres. Voilà où la population de Kassavoubou. Tu vois que l'État est allé, tout changer ma qualité, tout persévérer dans la bizarrerie à ma bête. Bizarrerie, tout comme ça, droit à bisoté, tout le baguette, bako na biso ba tika biso to sala ka boy, biso to ko ba ko sala ka boy. Donc il faut amener les changements de mentalité dans la population Kassavoubou et ça pourra se répandre même partout dans notre pays, le Congo. Et ça va transformer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Balandi Nabiso Baolanda Biso, merci. To Pesibino P, merci. Chaîne Nabino Escalator TV et Pesibino, merci pour nous repérer sa temps. Paimbo Kabazwa. Moi, information Mickey Otozuna Nulelo. Je crois pour aujourd'hui, Tosukalelo Awa. Et si ma caméra, nous avons notre savante, Elisoma Dja savante, et nous disons, nous vous rappelons que salle de répétition na Paris, en plein Paris, clinique des arts, ESA studio, confort, artistes nyonso en France, qui peut être concert, moko yaka na salle de répétition. Je crois, on est ensemble avec vous. S'abonner massivement na Escalator TV, tu ne seras pas déçu. On est à la fin. Que Dieu bénisse. Oyebi lisolo ya RTNCD. JP Diamantino mabanga ya talo. Chine Eruya T ezala stratégie. Clinique des arts et des médias congolais. Boss Yakin Kiesi, Cap Musique. Richard Bukao, Joe Mubiala, l'homme en costume sur mesure. Kalamingite Makambo, André Ngaetalo. Bedi Eya Ngaetalo.